Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Sengo pour vous belle au télévision na bino pour la kolanda journal ya peuple pour la peuple ya mokolo ya vendredi to pour la sabino que après une année na tête ya SADC président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya pasaki bâton à commandement mokolo jeudi 17 août na moninga na ye ya Angola Joao Lourenço héritier mapine mapesi bino ba détail. Après une année na tête ya SADC, Bosimba ke chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passaki bâton ya commandement et pas ya moninga na ye angolais Joao Lourenço ezalaki jeudi na ville ya Luanda, capitale ya Angola. Passation Oyo ezalaki na cadre ya 43e sommet ya organisation régionale Oyo. Bosimba ke asalaki bilan ya mandat na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asaliwaki solidarité ya ba état membre ya SADC Oyo ba participaki na ba décision moko courageuse pour na ko déployer mission na République démocratique du Congo pour na ko soutenir ba effort et ko lutter na ndenge nini ko neutraliser ba activité ya ba groupe terroriste ya ba M23 Oyo bango bazali kosala terreur na est ya République démocratique du Congo na ndenge bazali soutenir epai ya Rwanda pe bazali kosala ba violation ya makambo ebele pona oyo etali droit de l'homme, droit international humanitaire natina wana guerre injuste oyo ba imposé na République démocratique du Congo ezali komema ba milliers ba compatriotes ya RDC baye bana ko vivre na ba conditions moko ya mabe ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na discours na ye oyo apesaki avant basala remise et reprise elongo na président entrant Joao Lourenço ya Angola. Tobeta bongo masolo ya primature premier ministre Jean-Michel Samaya azalaki na séance de travail mokola jeudi 17 août kula na primature elongo na ba responsable ya ba institution publique oyo baza ko accompagner projet ya construction ya route Kasomeno Kasenga kuna na Chalwe. Nadina sona pesi bino ba précision. Ezalaki
réunion ya conseil opérationnel national oyo ezali chargé ya supervision ya projet ezalaki question ya kosala évaluation depuis ba dernière réunion après lancement effectif ya ba différents travaux na territoire national. Bosengeli koyeba ke bazali satisfait ya komona malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge na quelques territoires ya est kasi ba agence nyonso ba lancaki ba travaux na bango kitoko lelo il faut kosala évaluation na ba oyo nyonso elobamaki. Bosengeli koyeba que plus de 300 à 400 ouvrages et commis déjà na suka ndenge kaka boyebi bazali kozela na cadre ya programme à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Baye awa bazali na esengo na mikolo ezali koya bakosala plutôt programmation pour na kobanda phase ya ba inauguration pendant que ba composante bazali kotia makambo surtout en place. Wana ezalaki maloba ya porte-parole ya gouvernement mwana mboka Patrick Muyaya. Bosimba ke comité ya pilotage stratégique oeza kosukipe na suivi ya mise en œuvre ya projet ya développement ya base ya basa 45 territoires ezali bongo réunion ya évaluation et pa yuapi ba oyo bazwaki part tomona ki bongo ba membre ya gouvernement totangi ministre ya plan, ministre ya budget, ya aménagement du territoire, ba ministre ya ba finance, ya santé, ya formation professionnelle, pe ya ba ressources hydrauliques, bangonde bazwamaki na bokutani oyo. Makambo ezali ya se préciser de plus en plus pour la matérialisation ya important projet oyo et ko déclencher développement ya République démocratique du Congo à partir ya base. Kaka la masolo etali primature na ebsabino ke comité ya pilotage stratégique ya programme ya développement local et à 145 territoires bango bazalaki autour ya premier ministre mokola jeudi 17 août à l'hôtel du gouvernement. Une fois de plus Nadine Assona. Asalaki restitution ya séance ya travail oyo liboso ya bapandisango yena ni ministre d'état ministre ya ba infrastructure pe travaux publics mwana mboka Alexis Gisaro et pa yoapi atalisaki ndenge bayaki autour ya premier ministre kolobela état d'avancement ya projet ya construction ya route Kasomeno Kasenga pe Chalwe pona mémoire ezali projet moko ya deux parties importantes. Première partie et cause à la modernisation ya route entre Kasomeno Kasenga pe Chalwe kasi pomoko et cause à la à peu près il y a 350 mètres entre Bamboka oyo mibale Zambie na RDC et ça qui est important na stade oyo ba partie prenante tomoni bongo entreprise JED pe agence congolaise de grands travaux pe ba institution publique oyo bazako accompagner projet oyo ke baye babango nyonso kosangana autour ya premier ministre pona kosala point na mayo mason basali kasi pe lisusu ko réfléchir pona ba perspective pe ba obtenir na part ya agence congolaise ya ba grands travaux PGET ba assurance po ete projet oyo eye basolo kokoma na suka lelo bakoki ko rassurer na population congolaise que projet oyo a ezali ko avancer kitoko pe finalisation nango et ko salema d'ici 2025 na ba aspect nyonso ya projet oyo boye bake gain ya route Kasomeno Kasenga Chalwe et kozala ya 200 km na parcours ya Lubumbashi na Dar Salam par rapport ya traditionnelle route ya Kasumbalesa. Namasolo etali Senibo ke président de la commission électorale nationale indépendante Senina Mokuse Mwana Mboka Denis Kadima solo la ki mokola jeudi 17 août na ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle Stéphanas Kande bas détail.
Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, abetaki masolo na ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Mingi pensa séance de travail oyo balobelaki ba différentes étapes oyo eleki déjà na processus électoral pe oyo ezali koya. Balobelaki nyonso oyo esalemi membre ya gouvernement alobaki mingi asepeli na ndenge ba effort ezali déployé na équipe ya Denis Kadima liboso ya scepticisme oyo batu ebele batalisaki bakanisaki kebe élection ekosalema te kasi lelo azali convaincu komona ke makambo ezali kotambola malamu alobi na qualité na ye ya ministre en charge ya décentralisation abeti masolo na président Seni bango nyonso bazalaki na séance de travail oyo ezalaki centré na makambo etali élection parce que boyebi kebe élection ezali kotambola na mboka esengeli pe na niveau provincial to communal eyeba na kosalema boye alobi ministère na ye azana mission ya koaccompagner Seni na processus oyo azalaki vraiment édifié na déroulement ya processus ndenge ezali kotambola alobi occasion epesamelaki ye po na koféliciter ba étape nyonso oyo esalemi tina publication ya calendrier le 26 novembre 2022 boye batu ebele bango bamonaki ke eloko moko ya malonga ekosalema te na tina wana makambo ekokende vraiment na ndenge ya malamu tina ba élection communale ndenge ministre Eustache Moyanzi Mubembe atalisaki moyambi ya numéro 1 ya Seni alobi asepeli vraiment makasi na information oyo nyonso ye azwi na ngambu na ye alobi azali optimiste azwi ba information nyonso oyo esengelaki azwa epai ya président ya Seni a félicité pe encourager ye lokola membre ya gouvernement alobi azali convaincu ke azwi ba éclaircissement oyo euti epai ya président ya Seni Denis Kadima Kazadi bango nyonso bamoni ke ba élection ekosalema ezali occasion pona bato nyonso bayeba na kosensibiliser bato nyonso pona ba candidat député provinciaux oyo bazali bongo kolinga même kokoma ba conseiller communaux bayeba ke train déjà etambolaki. C'est à Thieli Baklion et Airbus A330 pour la voyager dans ma condition ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi
pour Christ. CPC la Mokuse Longone évangéliste international Jean Oscar Kizamina Kibila Babongisi 3 jours il y a prière kuna na stade de martyr ici et bandi lelo mokola vendredi 18 août pe aussi la mokola dimanche 20 août 2023. Aïe Ndeko ya Congo. Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h dans le stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar à Lobby, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade de martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Na éducation webaka université catholique et archidiocèse ya Kinshasa omnia omnibus bango ba fongo déjà ba porte pour la inscription ya année académique 2023-2024. Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezali nde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa, université catholique omnia omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion, management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na basit na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini kuna pe ezali ba bureau administratif na bango soki ozali kaka na rond-point Ngaba tuna paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na omnia omnibus na commune Yangalema référence Kitambo magasin otuni paroisse Saint-Jean 23 na grand séminaire théologique na commune ya Kitambo référence centre catholique Nganda grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa na commune ya Kasavubu site ya Sayo référence ex-IFAD bokanisi esili ten omnia omnibus apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne okoki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso
nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité. Soyez le bienvenu. Kin Wi-Fi eza internet moko ya qualité pe ya kitoko, disponible 24 heures sur 24. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyokelanga eloko oyo Kin Wi-Fi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo, ata na fin fond kuna même na bozoko, toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise, ba restaurant, hôtel, église, même na wenze. Bo partager connexion ata quartier mobimba bo Kin Wi-Fi internet assuré vitesse kuba yango ekatana kate toujours intact. Bokamwe te o bo ba installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo a partir ya Panadol. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta Kin Wi-Fi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi 2 ans après Liwaya Isaac Bogo, bande kopé yebani naye bakitaki bongo na nécropole entre ciel et terre pour nako inaugurer Pierre Tombal naye na cadre ya fondation oyo eza na kombo naye waza initiateur héritier mapindemi Christian Kengebeni. Ne mer que c'est qu'on oublie bato oyo bakufaka ezali kaka oyo bandeko to baninga na bango babosani bango ezali bongo te pona baninga bandeko pe bayebani ya Isaac Bogo Tinda oyo azalaka initiateur ya fondation Isaac Bogo Tinda fondation 2 ans après liwa na ye bosimba ke bandeko baninga pe bayebani bango bazalaki toujours attaché na mémoire na ye na tina wana messe ya kafu esalemaki na paroisse Saint-Charles Luanga oyo ezwami na commune ya Bandalungwa epai wapi bandeko baninga pe bayebani basanganaki pona kokanisa molimo ya moko na bango ndeko pe moninga Isaac Bogo Tinda surtout misala kitoko oyo ye abandaki kosala na sima ya messe na Saint-Charles Luanga direction ezalaki nécropole entre ciel et terre na commune Ansele epai wapi bato ya ndenge na ndenge base retrouvaki kuna moto ya liboso azwaki maloba ezalaki moko ya bakadre ya fondation Rei Chewa ye alobelaki misala oyo Isaac Bogo Tinda asalaki tango ye azalaki vivant surtout en tant que initiateur ya Isaac Bogo Tinda fondation misala kitoko oyo nyonso moto asali ezangaka te kolanda ye bongo na sima bato ebele bazwaki maloba ya ndenge na ndenge ba membre ya famille cordon ya fondation pe bato ya ndenge na ndenge balekaki pona kolobela misala kitoko pe ya malamu oyo Isaac Bogo Tinda asalaki bango nyonso batalisaki ke moto oyo akufaka ezali oyo bandeko pe baninga babosani ye ndenge balobi na lopoto ne meurt celui qu'on oublie ezali bongo te pona Isaac Bogo Tinda bosimba ke na sima Abe Irmine azwaki bongo esika
po na kosala bénédiction ya Pierre Tombal oyo ezali bongo inauguré 2 ans après liwa na ye. Pierre Tombal oyo tango ezalaki bongo béni epai ya Abbé Urmine oyo alobelaki pe na omeli na ye alobelaki misala kitoko oyo Isaac Bogotinda asalaki na sima ezalaki 2 points ya ba gerbe de fleurs bandeko baninga pe bayebani balekaki pona kofleurir Pierre Tombal oyo etami na lilita ya Isaac Bogotinda na suka ezalaki bongo shit bato nyonso bakendaki na salle mavuzi oyo ezwami na komini ya Bandalungwa epai wapi bakabolaki eloko ya kolia pe ya komela nyonso kaka pona kokanisa molimo ya Isaac Bogotinda oyo nyonso asalaki ezali ko continuer koloba ezali ko continuer koganga na mitema ya bandeko baninga pe bayebani oyo bazana na bomoi. Olingi olata sapato moko ya kitoko pe ya qualité place za se moko Papa Griffe kuna na 7e rue Petit Boulevard. Reportage. Papa sinangai eutako apio Olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre mozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Nasa été pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Oui, adjoint à Zali chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait ses rencontres. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans la salle de Kanda nous sommes l'État le but de soutenir Yango na Bimisi mais il faut soutenir un avis. Bon, je comprends. Tant que les clients sont contre Dakar, Papa Dieu, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au diable, nous sommes la fête. Là, tu as pièce à Awa. Aux ala au mariage, là, tu as Awa. Aux ala sapat, tu as mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le col à il. Il y a un sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Bozalaki ebele pona
na kolanda info lingala journal ya peuple na peuple soki bosepela ki na journal busa merci na Christian Kangebeni waza ki bongo nasima ya caméra za ki assisté na Alain Bouyala concours rédactionnel Nadine Asona Ruth Kindu pe Jadine Malembe héritier Mapindemi ya superviseur ki journal oyo Christian Kangebeni a monté qui en ngala bino te pesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi